mona avanti a raisonner oza ki chassa bandela bakoko atika mboye biso to mamba ndule mama eloko na batana biso na to mona ngote ba liboso eza esengo pona biso to tandule ya makasi boye batika mamla bango bokechoni te biso bana king toende mamba ndule yawa toende ndule to mona to basala na poto biso belelo to mona ngo na sepeli makasi. OK, merci. Ala musama beli se basala fitting bango bangala batika la biso wenge bo wenge za bikolo nyoso batika ba vanti konsamboka ndi asali ide ya boye biso to kanu elengi pona bina kitoko talaka na laki saka de kuta blaze le mata de la ale boya balobi guerre 100 ans balobi awande tulie na wenge yo oyebi wenge okabela nya wenge oyokango ale kotango yo shi yalobana katoka est-ce que ça va la sukiwa wana monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo na maison mère na rapidité ya fusée Johnny Milongi batika yo ton micro ici, tout le monde, regarde. Logique. Si on met les veilles ici, oui. Là, vous avez gagné. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Là, vous sécurisez ici les gens. La voilà. Ça, la sécurité maintenant, c'est ici pour le VIP. On a mis le VIP. Ouais. Donc, tu vois de là jusque là, en fait 2000 ça ne sera pas. Au max 500, 400. Non, c'est plus. Oui, non, j'ai dit par rapport à l'espace. Voir un peu la grandeur de la Zamba Playa. La Zamba Playa, si les gens sont assises, c'est 1000 personnes. Parce, Yoka, là on regarde sur le plan longueur. Mais si tu regardes sur largeur, la Zamba et les Kiango, dans la Zamba, c'est bon. Faisons ceci, s'il te plaît. Ça c'est la porte de la Zamba. On met le podium là-bas. Donc c'est le double, c'est la vérité. Donc si par exemple, je ne vais pas mettre ici aussi, on met. Viens de partout. VIP, comme quand vous êtes VIP, il faut créer un protocole avec les gens de l'Église. Il faut. Vous n'allez pas faire voir là à l'idée de la d'écran géant. C'est quoi on a super gros, ça dit les bacs de Tchango ah c'est avec l'écran géant on a dit bon il y a les instruments. Si vous êtes là, vous allez faire un bon spectacle avec les c'est-à-dire sécurité dans la blindée. C'est-à-dire
Ouais, alegi Luambo. Luambo abeta Zénith, abeta Stade de France. Na artiste c'est tout basel événement na Congo. Kobanda wendo kono soy. Le to fete minu. Ouais, bah personne n'a rien que non, biso to bana to botami na sera wenge. Bon, to le poto tala ba père na biso, o biso to mona ita to botami ba me ma biso ba nini yango le to ye. To sombi billet o bo mona o 5000 francs. Ya mo population no soza que non poto ko stade, to soutenir ba père na biso to tal événement. Donc on a un concert du siècle RDC. Après combat boxe à Lila Foreman, le concert munene na wenge, yango pesa concert du siècle. Aïe! Congo. Donc sera Zahir, là sera Congo, sera Zahir, Zaki boxing, tout Rosasco concert. Aïe! Quand c'est pas le concert, on 16h, mais yo y a avant Boéni. Bon, on a écouté 14h déjà. On a commencé à 11h presque. Et puis, quand nous avons un billet, personnellement, complication. Tout ça, on a 4 marques à billets. Tout ça, on a tâtonné. Bien ni original, bien ni pirate. Mais monsieur, c'est original. Monsieur, on va faire un pool, monsieur, on va faire flèche. Tout ça, tâtonné. Qui est vrai billet, tout est battu. Donc, tout ça, billet, tout ça, on risque de se mettre au yo, battu sur le lobby qui est original. Et puis, tu vas dans Moulongo, on va en ordre pour la vérification, ils appellent ma bête pour mort à la biso de l'Union Frédéric Makassi. Dans ma organisation, Basali, ils permettent au biso de compte à Moulongo, tout ça, il pour l'année, c'est pas idéal à Moulongo. Pour ce bâtiment, nous sommes l'accès bien quota, n'a pas fraude, et puis pour le terrain, c'est mon rebelle, alors ça, vraiment perdu. Pour tout ça, on a souci, à ça, beaucoup Congolais, à Camerounais, dans ma salle, et là, salle, biso, mon Congolais, te passe à terre, et on net, on a souci, fait la côte, ça m'en pas naïe. La sombi bien, on a le bouillant original, et puis on a sombi, et on a ça à Moulongo, na côte à Tikuna. Ok. Mbote. Boni. T'appelles? Couture na molongo veut dire lelo singama tembele na molongo pena ok wapi mbang boy. Tu es wenge. Tu es ange adorable. Ouais. Masolo wezendeni. Ouais, toi on a bien biso. 30 minutes déjà. Tu es ange adorable. Tu es bien biso. Pirate pezawa misu ba la ça bien za ba cachete. Misu na ba caché mais et ça na ngonde yango te quoi. Ya eza ya moi bien na caché on a payé vrai billet pena. On a ndule quoi. Mbang ndenge ni ba misu ba na kuna na échangeur bazaro lela lumumba misu na stade du 20 mais en fait mais ça va on a boyat. Après matanga ya fête donc tokutana bangwa so bakundi lumumba muna tozana bangwa. Apparemment ba fêter. Tout ça. Et après le 30 juin et quoi isuna ndula wenge donc dégâts. Dans fête. Fête dégâts. Fête à ma casse. Mais bino bo fêter ndeni biso la mboko yo. C'est comme si tozaro là-bas côté msusu. Na est moi makile zo te sopana ndeti lelo ba botoli mondambo etene RDC mais tu remarqué ba congolais boza pena dans mobiliser à fêter le 30 jours. Mais bango ndule ba betango vena pour soutenir ba FARDC na bitumba ba na est. Donc déjà ba lancer pe slogan bango parti à Larawa et qui n'est pas pour soutenir ba FARDC donc en même temps tu fêter en même temps tu as des cœurs na bango donc c'est ça. On peut dire ça. Normalement. Konzamboka ndi asali ide ya boye biso to kanu elengi pona bina kitoko talaka na lati saka dekuta bezele mota de la aleboya balobi guerre 100 ans balobi awande tuye na wenge yo oyebi wenge okabela nya wenge oyokango ale kotango yo shia yaloma na katoka est-ce que ça va? La Sukiwa Wana.
ya Lumumba wana vi papa kufi pone ko respect bisika azali molimo ne pe manakimia abundi pona mboka trop il faut tous appeler les connaissants yo je ndé Jésus amité kaka pona biso ezali palangu bata na ye on a ndule ponga na ndule man naza moto a politicien nante oyoki naza moto a gauche droite te naza ndu nalinga musique na bwaka biloko wa nani papa chéri Délesio bakozala je m'avais si c'est biloko yo yo sikoyo kawera son élément de la forêt wana ute papa Patrice Ngomsoko papa respect na bi mwana liboso Adamo momba ko sanga tena pena mwana monami letene ko sala ba jete muto na bwa keza ka papa na ngapo wana mabonde ya tindika ka mutute l'éternité à l'éternité il a toujours Congo la biso un jour ekobonga eza bongo te tobungisa ke liga te est-ce que tobaki lelo wenge kosanga tokozala boye mais il faut yeba radio aussi likolo donc ça veut dire likambo ezaka na ngonga na yango toya makambo ya ndule jibe sepelisa ngai ale makaba sepelisa ngai wena sone yo moko mokonzi de mare la forêt wenge respect mingi akoloba suki elengi kombo nange eza Patrick Mola Lokase Yondo yami bale babenga ngai toboyi ba polémique dicap la mevese rechane mona bandale wa photo yeto tia ba vie pour to bina donde na masekite nabi na zongela te c'est pareil so dans mon Paris to yeba mamota oyeba te pour faut la taper chemise à Paris yo kaliso ya chinois te Adidas aboye faut d'amour que le bilan boye ozwa Mbote papa. Mbote maman. Monio esengo belé position ndeni. Bon, na concert wenge fête indépendance. Tero sepela grâce maman boye salamara na Congo et 100 000 lelo. Ezelo mo photo festival Mkonzambo ka Fati Betoma dans les bons. To courager car les cas dans les bons. Mais yo lobi oye fête indépendance mais bat bazo lela kunati. Ba lela. Tu bande ko na biso toza posa na bango baza maman. Bon, mbote maman. Na obsara pona bokechu. Bokechu alobaki trop. Mais ba alobaki bien te. To ebisa ke oyo eza Congo dans totila. Yalo maki moule robeta poto lakisa bango ke bango na poto va vivre bien pour les biso. Boke tu aventurer so mo za vrai leader yaka na kisha so bota musique totala. Vous comprenez? Bito do c'est pas pour l'indépendance. Faites ça mboka na biso. Do c'est pas pour wenge. So bango ba lobi wenge beta te. Baba kuna tu atonda. Est-ce que vous avez ça ta ese? Hein? Yambala na poto. Yambala. Biso to nyoka mara. Boke tu dois la beta be concert à Marty. Et là to zela yangwana. Merci. OK. Merci. Netoya toyena événement munene oyo tozala kozela oya wenge musika kate fois de tout terrain so bakoma ngo ezali ya wenge na weranson le roi de la forêt bokecho yebiseni ideni bokecho ebona mama ya bokecho osila azali ngai toye bokecho mboneza bakesa bidembe awa toyene wenge musika bokesi ya solo wenge musika kate fois de tout terrain bon nalingi nalobaka mpona bokechu alobaki trop kembule kobanda depuis le 28 ti le 30 lelo le 30 ebeti biso oyo toza mama na plein concert robeta soki oza vrai combattant yaka na Congo yako bundela mboka ozobunda libanda mboka makambo ya koto etali yo te biso a concert eza toye kosoutenir wenge tozo soutenir pe ba FARDC na biso na este babunda bitumba kitoko nyonso ekosimba. OK, merci. OK, merci. Chalo bazala mungala. Asata ONG na est na mboka na bango kuna. Asala lelo ta biloba lo pampamba. Ando ko bangala
bangala lo ba ba bangala bandumba bokecho défendre pe bangala to mona ye avanti a raisonner oze ki chassa ba bela bakoko atika mboye biso to mamba ndule mama eloko na batana biso na to mona ngote ba liboso eza esengo pona biso to tandule ya makasi boye batika mamla bango bokecho lite biso bana king toende mamba ndule yawa toende ndule to mona to basala na poto biso lelo to mona ngo na sepeli makasi. OK, merci. Ala musama beli si basala fitting bangola bango bangala batika la biso wenga za bikolo nyoso batika ba vanti pona respecter pena teni po wenga ina tisi po forme utane na tisi yango to po biso total événement wengete tozaki bana mikie mais ba betela biso ba histoire na ba image total la ba nini ba rêve na biso ezala que un jour tout le monde a ce spectacle wenge nzamba ki kolela biso tine so grand mécène Amadou Djabi ayo sangisa pe na ba nyama ne so minene orchestre na Congo oyo ki wenge ezala te tasuko de la jungle à Sangani, mais de la forêt. Et c'est quand le sang la maté. Maman Belé a bien sali. Pour le reste de moi en organisation, côté pour que tu sois bien banakala. Mais pas de côté, tu vas milongo pour. On peut comprendre parce que la population est belée. La population dit que tu dois l'équipe belée, sauf que malin mais beaucoup. Bonjour. T'es maman le bateau. Le bateau là ça kaka, tu sais qu'on va se coco la bili la biso. Mbote maman. Et indi mabe toza na stade de martyr na ebi ke na mikili ba olanda biso partout. Mapendo TV a bino likolo. Tero zwa bango ti na stade de martyr. Aïe. To moni présence à ba vie. To rantsa ki wenge génération le bino papa chéri Jibem Piana ba eko redémarrer le monde. Donc veut dire que vient la yo péawa. Oui, parce que tozali génération la musique hein. C'est un ancêtre ya Moloka ba villageois Moloka ba descendant ya papa Wemba. OK. Mais comme ba petit ya wengi ba bidol ya la musique yango to yoko soutenir wenge musique. Ezali orchestre moko e maka époque. Na kati ya mboka iningisa monde entier iningisa mokili mobimba batutu bayebi. Alors ça qui neti ebunga mamuki mais nzamba sali grâce et ko coïncider na événement munene ya arrivé ya nzoto ya papa na biso Patrice Emery Lumumba yango moi les lotos ensemble a poto c'est la retrouvaille ya wenge musique 4x4 tout terrain BCBG. Vie tozo sepela mais tozo lela pe oyebike yo lokolo za mature na memango pe na sens wana mabitumba na mboka me batu misu ba sepela. Bon esika ata esika bemeza sur place et moi musique et bêta bato ba melaka pe masanga. Donc ils attaquent que ceux qui boza ko lela bokoki ko melate bokoki ko se distraire. Vous comprenez? Alors de toutes les façons bitumbeza na mboka crise eza na kati ya mboka mais cela ne va pas nous empêcher à célébrer anniversaire ya indépendance na biso quoi. Pour ça les jours to longwa ki esclavage. Coup de chapeau na wenge muzika 4x4 tout terrain. Tant on le babo na moni ba grand prêtre on a tout ba leader à Moufoudé. Ba entendre de la jungle en tout cas bino pena bo confirmer. Dans tilelo boya babi 5e génération ezalaka papa chéri Mikolo azolo babongo 5e génération ezalaka nango te. Mapendo TV P a confirmé ngo na ndenga mabete. Po awa to mona ba leader à 4e génération veut dire plein autres monawa to s'attendait nango te na stade de martyr ba vient na biso ba ta vient na biso beaucoup ba yé donc ce lelo pe vient na biso beaucoup la gne na bon moi to ngato mona papa Wemba mangoko to na podium bana wenge aïe coup de chapeau ba félicitations viens merci Totikio. En tout cas na sepeli mokili mobimba mote belenga musée et comment Fabien mais bokecho lobai ke makambo erosimba te
Bokecha lobaki mbuli obeta à partir le 28 mais tout le monde a talitangi ko yete donc c'est un aventurier. C'est un aventurier, il faut yakobundela mboka na est et no kobundela mboka libanda. On eza ba distraction pamba. Toza toujours toza en mboka mais er moko pe toujours CP là. Donc merci beaucoup maman. Tu as fait de martyrs, tu as la concert makasi pena 4x4 ezalati edara asuko pena ni tu pena na concert pena tu no tala pena maman la concert événement on ba événement tu est-ce que événement tu lui da moko shibe piano mukulu mutu pamba mutabwa mui ebima abanga mui mukulu abanga mui ebima Ado la chibi piano mukulu papa chéri bina banga 18h 17h nangia mali la fouwa so bango tout la bala makaba bango tout ngimo bima 4x4 tout c'est la présidence république et va sali action wingi tu vas sous wingi te wingi les zongi Dino toza la stade de martyrs aïe biso lelo na ba papa ya wenge te bana wenge aïe génération nyonso to monyangwa génération tout ya wenge ya bana ba jeune ba papa ba garçon baza la stade de martyrs oh lobi na papa chéri Jibem Piana ba e ko redémarrer le monde mbote maman na même kitoko makasi na lengi présence na spekande na sepel na to bana wenge wala wenge oh bo yo ka poto ko ma wenge nem data sebso na koma papa wenge bo c'est to koli to ba ange adorable sikoyo to koli donc ba papa wenge ba sera ça zaka wenge suka wala ko musika mulolo yigima pese so ba sentiment na lelo wenge na stade de martyrs yebisa biso sengo na moyo ko telemi na mulongo do yo po yo kota mama na biso eza lokola bana ba famille kabwana gisiko famille zongi ebisanga bazandeni fête na fête ya ka souci na nga eswe na ngamne za wenge fe kuta na boye parce que ngominga za so na tala même interview na tala même na ba YouTube nde baza ensemble de ba répéter donc moi le meminga siko yango na raisonner siko tana za kota ba concert wenge inter voilà c'est trop petit na kota ba concert inter na bango partout donc nyoso na nostalgie wana ndena na yo na ina mona ngo susu na vivre en la bien li solo te ngam na vivre na mona boso na mdamdasa na kufi penalty makolo pe tambola na ndimi yango kutunu na beka na ya kasala si bien na koti mais na ça de presque 2 heures du temps donc c'est que na bolingo yelo ça c'est que ça maman na simana yo te moni pe prêtre mususu to bien toujours c'est quoi on a oyebisa batuke eza mamba bana mike karaté aïe mbote toujours mbote maman bien choisi te po lelo eza événement moko biso toza bana oyo tobotami na banda longwa donc nga masan wenge ne grandi a bandal wenge mobimba comme événement ezaka moko fo toya ti totali age te po biso tokoli na wenge bandi na dimba mboma biso na baoyo nga na amona wenge ndenge bandi donc moto akobetela nga lisolo wenge ndenge nga namona wenge ndenge bandela wenge namona po tokangama baveni donc yango na ye mpona participer nalakisaki naza deya papa mpo naye mwana mais nakomi siko papa bon nakomi papa wenge me mibala na nga na pale baalanda bayebemaki papa ke wenge madame ema atikali na pale ayebemaki nake wenge mpo naza wenge je suis wenge eza nango ya kokamwa te toujours oyo événement du siècle na RDC événement du siècle etikala kozala su te makambo oyo ekotikala kosama te yebisanga okesene yo abeta su ngai na ye otala ye eza te génération na biso yango etikala mpe kaka moko donc génération na moko donc papa chéri baka toujours aliboma yebisanga ngami nalobi aliboma akende mbandaka bokecu oza liboma oyeba tele oyo osala na vino yo bomela so mbandaka poto ndima yo mpe esala événement oyo aliboma yo bokecu azonga mbandaka lelo tolobaki oyo akotia libaya mouvement na ye kufi yango bana mikili ndenge nayebisaki bino ezoyinda mabe na stade de martyr ai elengi nango ezali mpo tomoni classe tu ya société veut dire ke toomona bango tu bapapa bazali bamama bazali na makambo wenge oyo ezolekelanga mama mbote mama boni yo awa antuka ngai na ye événement oyo po na ndima te ekozala toyebaka wenge kabwana
lero toyoki ke basangani donc esalinga bien makasi donc souci na ngai bao bakufi bamoni événement oyo te eza pasi donc yango omoni na ye mpendanga mona vivre yango donc eza bien makasi ngai nazala kutu ate nazala na ngola nayeka mpona vivre yango mpenza en direct d'Angola mama na biso aye kovivre bapapa ya wenge namoni génération eza confondi awa biso toyona banostalgie na bana mike na bamama na bamikolo sentiment nini esali pendo longo na Angola musika kuna bon ngai mpe na biso ya wenge ya mpo wenge bandi nazalaki na kasi si je me trompe nazalaki na ba 15 ans bon wenge ndenge bandi ezokola eza génération na ngai donc tokoma mpe kosepela na fali mais eza génération na biso te yango tosangani ndenge bazoba kilelo na biso kikala donc tosangani oyo toyokosepela ai liboso stade de martyr tozwa pe bino bilenge mais ntango wenge musika pe zozala wenge apparemment bino boyi na bino maman vraiment c'est la ma toute première fois namona makambo oyo banda tobotami tobandaki koyoka tobandaki vraiment kozwa ba instruction et pas ba boti ba parents quoi kino mais wenge musique ezalaki oyo intel na intel batu wana moyen ndenge na vandi na bino boye moyen na yeba bango ezate mais na sepeli na mutu oyo na producteur oyo soki vraiment ezalaka boye batu mosusu toyokaka bango kaka mutu inteli azalaki boye mutu boye boye mais tango biso toye tosombi babiye 5000 fois mpona kotala meme elongi na yo na ya ye donc nasepeli vraiment mutu oyo asali
cérémonie oyo ke bato tout ya kala o biso na tamusu peut-être to bota mimi na biso pété ya wenga kala ah bon mama omoni banze mwana ezanga mingi ba papa ne bato baninga koyemba nayeba mais nayeba ka nani nze mama ya jiba ah sadio soki azali na wenga wana wenge te tanga na musicien moya wenge oyo yebi ya kala à part jibe na wenga bon à part jibe na wenga mais bango bazaki ensemble wenge nazana nakotanga wera jibe te mama nakotanga jibe na wera te nakotanga baoyo batiki musicien ya wenye na génération oyo oyeba nayembe biso nzembo wenga kala nzembo wenga kala mokili mondo ya surprise mama ngai nayebaki te baninga batonisa tozala bebe moko abeba ye wenge bebe yo mama wenge ndeti yo zanga na beta na oyebi nani na wenge Werason Adolphe Dominguez Jimé Piana Ale Makaba Bless Bula Didier Masela yemana manze mwa wenge erwa yo zaki te ubakala ibwinge ubakala ibwinge anokela bon nga naza na esengo parce que nakoki kobomba te parce que natalaka bandeko nyonso na télévision mais mbana nga liboso namona bango fara ça veut dire nayebake Werason ye wana JB ye wana Adolphe ye wana donc nga mpo na nga eza journée moko inoubliable donc nakobetela bana nga lisolo oyo eza vrai mpo namoni bango lelo donc nayebi ke monde entier baza bouger bande mosusu baza na Europe misusu bafuti babillet na bango baye apo bamona événement monene na stade de Martyrs nga mpe na ye namona Wera JB Ale Makaba bango nyonso nde bazalaki donc esanga esengo fort merci bon nzemba wenge ya kala oyo ya Pentagone ah toke allez ma allez joie qui tu sais là mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température